Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous avez abonné, ne bisotez, abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dame, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Voilà, bonjour. Biso Tokoti. Soki yope okoti, salagande tolobaka, zwakiti. Vanda po tosolola. Kanga Dadi senga kolanda yango débuté. Soki ozana musala, zwa casque. Parce que là, naza ko accompagner yo. Na musasali to sa na yo longo. Voilà. Mais si j'aime ozana ndaku zwakiti. Vanda penza po ya koloba ezali. Il faut tout solo là. To sali Kanga Dadi oyo pona kosungana. Ce qui tali bien, tu verras que dans la communauté congolaise, il y a beaucoup de problèmes. Hein, na côté nyosto, so tali bien mona vraiment na banda kuna biso kimezate na société. Donc au monde même na réseaux sociaux batu ko soit na donc au sentir que kimezate. Yango moni biso to resonaki to sa émission mususu to le bela vie to sala mais o ezala qui place moko vraiment réservé pour le responsable de Tolobaka pour na ba parents moto moko akoka azati biso nyos tout se complète nga ta la émission mingi oyo on a arrêté na quelque chose so na mo une émission wana na mo déjà que non ça dit mutu moko yé po finga mutu moko boyi ngara ta na ngati moi na zina zape na nga na ko mapete na finga na mapete parce que ils en ont payé genre ngate ils a le lenge éducation va pesa ngate so na moni muso muta sepeli singaité en fait émission mutu na osa les sepeli singaité na ko zape tout de suite na ko tenter ani alors et on doit sabino que bozo ka temps ya ko tala ka émission moko ezali constructive émission moko ezali vraiment émission so memela yo moi savoir et là mo yeba quitter hein ça va te belé ya mo so ta l'émission il faut bien m'appeler aux humains lo mo boti yo ta l'émission na so na ozuka ko finga ça dit on multiplier ça dit plus va ko finga o yebi o baxi 1 plus va ko finga te ça la effort so ta l'émission ou bima na quelque chose c'est important voilà en tout cas merci na ba oyo ba ko comprendre eza na ndenge ya bete yango na lobaki Kanga Dadi ezali émission mikolo awa so tali bien to censurera déjà maloba na biso avant to loba ce qu'il faut pour moni nanu to zui autorisation ya ko sala directe mais à très bientôt neto lobaki 2025 peut-être ba branche ko fonga Kanga Dadi tant soupé toko banda pe au saba direct et puis on annonce déjà que à très bientôt tozana ndeko moka moi aussi toujours à nous présenter Kanga Dadi et tout que normalement on les a contrat surtout signé contrat naï avant de signer Kanga Dadi pe na ndenge naï pour ça makambo belé na expérience naï na nini en tout cas vous allez beaucoup CP là il y a moi tous à aussi na bande tout moi ba partagez l'émission ce que mon yango et aux amala mingi partagez l'émission si nous abonnés na biso te abonne-toi c'est important toi aussi on va partager parce qu'il y a zolo ba il faut tout sungana Kanga Dadi za ko sunga yo zolandanga merci na ba partager en tout cas merci à vous merci parce que le message est comment c'est simple na réseau on m'a dit c'est car YouTube aso au moins la place on va partager on partager on a ba réseaux sociaux nous tout on peut tiens kaka na comme on dit na story na yo ya WhatsApp comme ça ba mina on peut batala donc on tient des bateaux systématiquement donc fongola biso pardon c'est important parce que tu vas lingira be mission moko boye te bobo kana mo misu kotoyo hein ba yo wenze tambola
Mais bon, on a mis ce côté, on a besoin, il y a 10, 20 personnes. Mais si on a 2 personnes, on a 1000, 2000, 3000 personnes. Mais toi, on a besoin, il y a 2 personnes qui vont comprendre. Il y a un moment où on a besoin de précéder. Parce que, ni tout salité. Mais tout aucun débrouille. Parce que l'homme prudent voit le mal de loin. Il y a un moment où on a dit, pourquoi. Donc, tout doucement, vous allez comprendre. Démarche na biso so comprendre on ndenge mabe yeba keza ndenge mabete yeba pena keza ba ndenge moko boye oyo eye po sunga yo. En tout cas merci na bino surtout na pesi mbote belé pa ya Washington, grand pays d'Amérique, Jeannot Dibols et Combs mutonongai. En tout cas bon rétablissement. Émile Bamba de Zurich. Il y a eu un big up dans le monde de Jérémy au Canada, Didier, voilà. Dans l'équipe de solo là, il y a un monde où il y a mingi mikolo Jean-Pierre Kinanga, na dingi mingi. Nzamba batte la yo, motema nous allons continuer na mo. Le long de solo là, ndeko moko moi si je crois qu'il n'a pas qui en lobby hier l'émission à Salaki. Je vais dévoiler un mot, mais je vais que ekoka qui pensa te. C'est nga qui tous nazo lango pena moi temps pour na meka pour expliquer bino li solo yango bien. Pour ma solo musu so me beta yango moi temps sur suki te nga vraiment na beta yango za bien. Solo ngozani. Ndeko na so moi si abenga kingai alobi na ngai na pesa ye numéro ya frère Jeff Fongi. Alors tellement elle avait trop insisté qu'elle n'a pas ce numéro, n'a pas ce numéro A. N'a pas ce numéro Bengangaï après quelques minutes. N'a pas dit bon bengi, avant de bon bengi. Bon, c'est vrai que Nazaki n'a pas dit comme avion. Alors place Nazaki na Simba Sakyo, je pouvais pas. Abenga déjà il est qui m'a mikolo. Abenga. Na utaka Portugal je crois. Na l'aéroport il y a Lisbonne. Après tellement abenga trop et on salake jour moko quand on est na ya kiboye azo benga na mo ga numéro tellement d'abord c'est son numéro ngo. Na yebo yambaye. Quand on yambia bi papa na c'est ngo numéro frère Jeff Fongi. Naza na ba problème. Bon, en fait, moi je voulais aussi naïba vraiment raison il y a raison des autres qui là pour n'a bien trop bon. On a peut-être repéré sa numéro mutu. La pèse ça bon c'est vrai que frère Jeff faisait mutu yo ensemble là pour la bateau et tout mais en tout cas numéro frère Jeff avant la pèse faut na bien gagner bon après mutu salaka. Na moi ça moins difficile pour te bien comme ça comprendre raté. Ba bien gagner comme ça lui il travaille la nuit donc na journée pour poser loyer ça moi passé et moi passé mais ce petit message à yokaka bon voilà bref na mekoto na ye na dit mais oza ko insister numéro frère Jeff Fongi boy eza penza nini yebsanga ino po tano benga ina yebse que non voilà eza na sœur na somo azo benga yo pona abinanga habité en tout cas na benga ye pona ba prière. Zana pena profiter na yebisa pe yokamba ngabi bon yebisanga abilo na obenga la frère Jeff Fongi zali na zanda fête moko fête wana ezala décembre oyo na de salamité kana décembre je crois la fin décembre alors na badeko local elamba kolata ndena iko kota na site moko bateka biloko il y a 2e mai. Alors na sombi na numéro ya na moni robe moko bien madame wazoteka robe moko na bout moko na zui numéro na bengi tout ça na rendez-vous to kuta na ye na Saint-Lazare. Bon d'accord bakei bakutani na mwana mwasi wana ya mundele ya aza mundele à Saint-Lazare a sali pe affaire à ce bureau. Robe on a qui a cicatré dans le 2e médaille, c'est-à-dire c'est la tamaki déjà, il ou 2 fois, je sais pas, bon, il a tamaki à son biango.
Après, habitant on a eu un robe ndako. Mukolo wana kaka na butu nazwa menace moko ya kosakana te. Nazomon on dirait porte. Donc on dirait que là les portes pour les non on dirait bon bref et là il y a mon akeza alobi azomona moni so muta kufi nde ba chaka iba koton na zolo na matoi bilo mwande wana. Alors amoni aomona mutu mo bon azoya azwa po aya ko kangaye akanga bana na ye. Pendant tout ce temps, mobali na yepe le raolala. Aolota mbwa zolanda ye, mobali sa te maga prier ici. Mais mobali zo parce que les mois chez le bon nom de Jésus na sert pour moi c'est la moki, la monsieur badali. Ah. Tala na loti mabe. Ça dit bazaki pena menacer bazaki visiter na butu wana na besprit mabe. Moi c'est psita na loti bo tala buta mbala oh obinga pe na loti karabo bandeko même ndoto ça fait une semaine ba lotaraba c'est-à-dire ce que komi ko banga na kata ndako komi ko banga na kata ndako ya mo mona porte mo fomi mo et mo go donc babilo moi mabe Nzamba pesa biso moi sagesse andinga bien tanga benga tanga sisi ko ipsanga na ipsinga bi ma sœur ngali et lo luka frère chef ngwana mais ce qu'on peut na yo moko discerner lo ni en tout cas na zo ba lisolo ya so bagi ko ba beta na sima na ipsinga yo zatana likambo moto salaki parce que eza bizarre na est-ce que mon ablo kwa noter ngali mais c'est quoi au monde en côté mais au monde on s'attend le mot papa bon a yébité na to sombe lamba moko na betinga sur le solo na kende ki beti solo la psinga lo bia la psinga bitala moi lelo kaka pratiquement simple la psinga zoe lamba wana eza ko na chambre na bi zoe lamba wana kitana mota na boîte aux lettres côté na boîte aux lettres kanga eza na boîte aux lettres so kabela mutu mais avant kabela pe mutu faut sambela pena bien parce que au kabela mutu lo wana ya mo iblo mo c'est-à-dire ba continuité ya makambo zo salama hein oyebite ojue lamba mutu lati oyebite mutu wana za ndenge ya bisenga bizwe lamba wana kende cha yango na boîte aux lettres. Abi na wala tango suite papa parce que nazo na bizwaka lamba wala bimso na ndako cha boîte aux lettres. Abi mise lamba wana na bitango chango sambela benzabe parce que ya boîte aux lettres no mais bimisa au moins za libanda. Abi mise lamba na libanda. Tamisa lamba libanda. Abi na butuso lali siko bozwa tango sambela au mona tranquille. Balali na butu ba sambeli tranquille pepele me ko bangeza kaka parce que la mangue zanoga wana mais na boîte aux lettres mais na kata ndako ali souti ça dit makambo ani ze souti ndako likalisena ezali ki akabela mba wana na bisenga le moni la mba na tango yo kabango c'est vrai on peut sango mutu mais mutu wana soka za ya nzambe te ozamena c'est mutu wana oyeba kutu te po yo kutu la mbango c'est vrai mais kaki yango mais tango chango na ndako na yo leo mekaki ko sambela mais tango chango na ndako na yo mutu so kabela moni ke no kabeli lamba to na otindele mutu na Afrique mutu wana ozwango amwe bien no otindele lamba mais mutu wana soka sambela kate donc aventure wana ekolanda ye aventure wana ekolanda tango elanda mutabatu akozwa menace ko santé so azana nzambe teta mususu ekomi pe na liwa yango wana moni to mika ko sona na ye alors ngala lingaki na meka no hotel sabo bandeko mo ebele le bon on chatumba congolais linga biloko kala deuxième mai eza on mabeti mais il faut ko sambelaka circonstances nyonso tout na vie na yo il faut soit temps ya ko prier surtout ba bilamba oyo
normalement vena pe lamba okosombe lamba deuxième mètre kila mongo si balata ki lamba mongo nandenga mabete tokenda tombola. C'est vrai tombola pe anamba deuxième mètre troisième coup de mais l'esprit a bien air moko boye il faut sambela. Faut sambela zwa tampenza ya kosambela. Bato belé bakabela ka bango pe bilamba soki muto akabeli yo elamba so eza asika non alata ngote c'est pas grave sambela pe kaka après okolata non mais soki muto alata yango vraiment faut zwa temps pena ko prier zwa pena temps ko prier avola telamba wana muto akopesa o même biloko kolia motema mutu oyebite mitema ya batu oyebite. Donc avant ya kolia yango zwa temps ya prière tala ndeko oyo akotisi diable na ndako likolo ya fête ba inviter il faut se faire belle il faut bima na miso bato kitoko or fala bimisa mbongo na yaki na usombela mbango ya sika na magasin elamba ya sika boyibi pe kama makambango habitant na moni mo la mo bote quand soki 100 euros soki ni robe bango za bien. Donc c'est à dire ekoipe kozala ba réclamation mukole la mana tango mususu akufaki na ba colère parce que comment déjà au moni mutu mo akufa ye na ndako ba na ba beso ba comment na ba biloko wana nyoso ela seki mutu wana kendaki bien te mutu otekelo loko wana azwaki yango wapi azwaki yango wapi oyebi na yebi lisolo moko esalama kala mwasi na mobali babalana babota bana bango mobali akufi mobali aza nanu na morgue nanu kutu nanu bakundi ete nanu kutu abimite nanu kutu corps ebimite po tokoma corps yango wana omoni tokoma corps olongo kombo na yo ekomi corps tina osala lufundu ezala te kosala lufundu te nzambe nde makambo na ndenga bien sikoyo mwasi tellement azalaki na attente ya bien te na belle famille na ye eloko mwasi asalaki akamati abimisi biloko ya mobali c'est-à-dire biloko nyonso ya ndako biloko ezalaki important abimisi yango amimi yango na akepesa ser na bango ya ser na ye mo pure ser na ye abombebe c'est-à-dire tant que mobali ana morgue bobo ya kamata abimisi biloko abimisi biloko butu bakibomisa biloko kuna tant bombisi biloko wana et ça la que ndeko abombisa biloko ana ba ne pa mike mwana moko na ebisi yo akamaka bubu mona kuya mususu na maladie donc bazo comprendre te na ndako bazo comprendre te moni tango akale zalaki soki problème bakenda mi ba banganga pokala ezaka makambo ya baki nzambi zaka penate babinza mizambi ala penate duzaki banganga kisi obiki bandeko wana to ba monika ka no bana ba mo ko bela tata wana kamati azwi kaka mwana memi po mwana kuya ki bazolela ya mwana sa kufiso ndeni papa na ya kangika mwana che mwana ba bandi na mwana mbanga tipanga mwana mombele na kama mombele ta komi panganga wana nganga mbala moko nganga na zena kati nganga na yebisi batu nyoso na mama moko tata moko zawana na mwasi na ye mwana bolexa mwana zada ya ukufa baibu buba koti ya nganga na ji azu ya bote ba mwana che mwana kote kuna esi banga lubi bukamati biloko ya mowe nkabo nganga ndo sabango bukamati biloko mowe wana bote na ndako na ndopona ni mobala bitenga ite me bosali mabe fallait pas ozwa biloko wana tala boy
et puis te tomato sungaye bo sungaye na nini ote mama wana abi bande mobale ba bote abi bozongisa biloko wana tonde bo bimawa parce que so ko sangi so ata 20 minutes ya wona Alexis no so ata 20 minutes mona linga kufa to bo kamata biloko na boki ne bozongisa biloko wana ndeba bikisa mwana wana c'est-à-dire abi mo we yona na colère moi sina ko sa biloko ndingo wana ti donc faut koyeba kosomba biloko ya ba deuxième main eza dono ba biloko suki mutozo te manga butu eza malamu meza mabe makasi mais toza victorieux quand na kombo moko victoire eza na kombo moko mibaleti moko kombo wana we ningisaka na se na likolo na sous-sol eza kombo moko soko beleli yango changement bano futo soka temps ya ko prier tati biloko boye ozo kotisa diable na famille ozo kotisa diable na libota ozo kotisa diable na ndaku sans le savoir pour nini yo faut se faire belle mais bimisa mbongo na yo somba ata bilambo to lataka oyo ata bilambo ya siko to lataka oyo kokotisa lamba moko te na nzoto na yo sans pour autant o samba o sambela pa nzambe kokotisa lamba moko te na nzoto na yo kotie eloko moko te na monoko na yo sans pour autant parce que tala neti boye bato mitema bakomi ebele neti bamboka na biso wana imaginez moto azotiela moninga na ye poison vous comprenez donc ye pe bakelaki ye pa nzambe o wana pe bakeli ye pa nzambe donc ndenge ya okaka vi na ye elengi fo asokola mai abongisa nini nde pe mosusu mpe okaka vi na ye elengi mais en tout cas na comprendre te en tout cas nayebaka te moto akei asombi poison ayebi ke eloko oyo soki x to y ale yango atikeli biso mokili oyo akei allez ake pena pe asa donc azozela pe bayebise ke moto wana akufi oyebi ke nayebi te siko makambo ozosala wapi na mboka kaka oyo tolobaka ke non yesu azali awa yesu azali awa bandeko osangana na nzambe te na mboka na biso nakuna mwa badoute parce que comportement ya bato lolenge ya bato baza kozala ezo reflecte penza elongi ya nzambe te na mboka na biso franchement lolenge ya bato motema mabe oyo bato bakomi na yango envers bato lokola bango c'est grave yango namoni dans tout ça il faut kosambelaka nzambe adelivra biso nzambe abikisa biso na makambo ebele sans le savoir parce que motema moto même biloko kaka ya kolia oyo tosombaka osombi biloko yo momu tosombi elamba ye momu tasombi na mbongo na ye mais ta baventure ozomona ta baventure baomona donc ça dit pour l'action que mbongo na yo kaka ça suffit pas obimisi no mbongo na yo sombi mais ça ne suffit pas ezana na babani ezana na béton il faut couler nzoto no na béton za kosambela kombo na Yesu pour mokili makambo ezebele makambo ezo continuer kosala maebele makambo eza ebele bandeko nanga bato biso kutana bango oyebi c'est-à-dire oyebi te na motema nazo raisonner nini oyebi te parce que Congolais azoboma ndeko na ye Congolais c'est grave tamso pona nini tamso bawela kama politique bawela ka poste bawela ka poste to fait tu sais que dans qui pouvoir on a eu combien de personnes bakufa qui na présidence wana on a combien de et puis
babi bébé zolandana ezolandana bamona ki yango bino moko. C'est-à-dire pour chef lingangai il faut éliminer les autres. Non chef on dirait que chama kanti pas et pas eux donc il faut sa démarche na il faut au barrer. C'est dur hein. Parce que mon thème wana il faut kosambela. Kosambela okende na binzambi te tala mususu yo. Ah te ba congolais. Tala John soit pasteur maman escroc abimisika. Asa ba tu kabela nzambe 10 000 $. Yo mona nzambe d'abord yemo d'abord bazana nous na ibite to bengi na po nyoso za yi. Nzamba na kombota e bandeli pe suke za yi. Hein? Nyoso yo kaka tout mokilio za yi. Sol sous-sol Nicolo yayi. C'est des richesses nyoso za mokilio yo eza nzambe. Ce que yo sabatu no kabela nzambe nini yo mais busana na nzambe. Et puis nzambe a besoin de $5 000. Puis nzambe 5 000 ba na $10 000. Kosambe za okenda ba côté wana kunati. Ce sont des farceurs na ndenge moko ya kusakana te. Mutala alali bolo la toma na muka komi prophète. Onga lobaki. Onga na ebisi mwana mosi wana. Obenga prophète. Hein? Ezaka mo sagesse nzamba pesinga. Après ce qu'on allait, des amis bongo pour un monde à souti. Parce que des amis bongo allez, n'a ce qu'on a mis là tabagalon en tout cas banda les longa benago prophète. Qu'est-ce que bon va combattre? Banda le pasteur comment on est là-dessus? Na mokili kela c'est athée. On est en bas don. Moni nzambe. Ole koma kutu pa frère chef il faut que sona pa nanga. Na ibiseka na bitala. Zwelo wala bimisa ngo libanda. Na ibi nanga te na ibiseka zwelo elo wono somba ki wana bimisa ngo libanda. Abimisa ngo libanda. Alors bosambela, bosambe tititi. Mais siko eloko wana pe tango bakomema yango olingo pesa ngo mutu. Soko sambelité parce qu'il faut ça réclamation mbongo na yo. Ozogi mbono na pasi, mbono ngena musala, salaire na yo kata mbono sombe lamba wana. Osoma bongo na biloko wana to kati ba leo na to. Lokwa yo la tango te soko kabela ngo mutu. Faut zo tango prier. Et puis faut yebisa mutu wana, moi la mala pesi yo. Avant la tango prier, zo pena tango prier. Voilà. Pour continuité ko sala masoko prier te. Parce que balien moko za na kati lamba wana. Makambo oloba yango ti. O ba ko balien famille, e balien oh mais non. Mais non. Famille so tuma besa ngata. Kombo na Yesu elekinyo. Kombo na Yesu elekinyo. But bayemba kame mon peuple peut faute de connaissance. Oyemba mo comprendre ti. Yes, ouais. Voilà. En tout cas, Bandeko, l'esprit a bien. Il faut éviter qu'on fonde la porte. T'as des tibouilles. Ok, qu'on fonde la porte, yomoko. Pour ma bé kota, nandako. Ma bé pe koti nandako. C'est-à-dire, nzamba saka bolingo. Parce que biloko wana, écoutez ko banda ko lia yo bana sans le savoir. Tellement ça va nandaku. Oso comprendre que ba premier comme nandaku donc ça dit qui mieux sur nandaku te nandaku comme ni ko banga nandaku yo mu ko banga qui mieux souti. Yo peta mususu mambo si la yo. Ya wo moni kanga dadi to ye ko la musayo na ndenge ya bien. Keba na bisomba somba keba bilo nyoso mona ga wana mona ga boyo zata mso mutu mo akufaki bazu bilo na ye bato bateka na bosemba kombo na bosemba kombo ngo ewoya mutu mo butamso atika bilo na ye
baki kozwa biloko wana au lieu de ba chango na ba maison atekaka ya moi ba prix assez donc que somba yo pour que somba on peut tiana ndako na yo mais muto asoba biloko wana aza souté mukolo plan wana adaya surtout yo que somba biloko wana zala l'attitude de prière. Il faut sambela nzambe avant ko tielo ko na ndako na yo o sambela ngo après yo zwika ka bongo yeka mbamo bu o zwika ndako no bung ce qu'on tellement peut discerner mes athées mon espandeko une semaine ba mona ba aventure ya ko santé na pali ba aventure ko ba oh masoli na ngai simple mutu on a goûté simple mutu utilisé par Dieu moi sagesse moi connaissance ya makambango zwa plan wana kena ta la boîte aux lettres ko tsana boîte aux lettres kuna donc akuta na rana mabenda boîte aux lettres manzanza wana boîte aux lettres kena una boîte aux lettres ti le leza una boîte aux lettres abisa kuna. Donc, voilà. Bande konangai, il faut que sambelaka nandenge ya bien, zwaka temps ya prière, faut sambelaka nzambe et oza malamu mingi. Kanga tadi na biso lelo tolinga to beta lisolo oyo na ndenge pena kolakisa batu ke na ba domaine tout olingo lia sambela olingio lala sambela olingio bima ça dit prière wana ozo couvrir nzoto na yo ça dit opesa nzambe nde sikoyo atambusa yo ngana frola liwa na otambola na voiture moko mini couper mo bima boy na mona yango te na mona yango nzela ngozali mukie na mona yango te ezaka show na beta lisolo wana te air back bima boum voiture en ezala déclassé donc mais na bimaki sain et sauf moni éviter aux avoir problème na bateau. Donc il est 2025. Tala Luka Kimia na Motunyoso. Motunyoso bi ko za problème na ye Luka Kimia. Ko sa loki enquêter ko bombe torseté Luka Kimia. L'esprit a bien. Conseil gratuit au ngana opesa etant kendeko. Yo na ba ko me mission bo il faut za la raka. Émission pour faire la yo no yeba ndeni oyeba ndeni osombelo mo na parler moi neti on dirait au fonctionnaka au tekaka au salaka au zana business mo salaka o marchaka très bien mais à un moment au moins pena que non tout est bloqué au ça possibilité il y a des moments comme ça arrive dans ma vie hein. O se le possibilité, o me ka possibilité mais vanda pesa sikoyo tala émission calmement vanda raisonner o sombaka eloko nini o yaka na ona ndako parce que eloko wana kaka nde yango nde so se débarrasser kaka nde eloko wana changement de fréquence o sombaka eloko nini parce que business na et marchera bien. Mon bon on a eu marchera bien. Boulot ne marchera bien mais na boulot ba lingio li soute o sala nini. Nanda ko so na kimiete nini ngo. Elo ne ngo somba ko mai nanda. O somba ki nini oyo memaki na palais. Oyo ememi makambo wana. Po na ça sûr que elo mo salamaki. Yango moni ba mon peuple péri faute de connaissances po. C'est-à-dire, aux oyeba tendengani makambo ezokomela yo comment oyeba yango te fo yeba te yo fo yeba makambo ekomeli yo na nzoto na ndako na yo na nzoto na yo fo yeba ngo oyeba ngo tendengani
Papi Gen à lobby. Papi Gen à lobby. Oza amateur Yoka. Ayoka. Mutuma kwa ya kokoma prophète pa na yo te yo mo foza prophète na ndako na yo so lo ko marché te vanta moi si na yo tourner lo ba po basi ba bimarati to basi le bangonde mbaya makambo wana bisomba somba sombelo ko mo na ndako ya na ndako lo na ndako som tuna ka moi si yebisa moi si na yo lo nyoso na ndako yo fo yebisa ngana somba ke lo bo sombelo bo ke somba sani moko boye sani wana ke no so mukolo sani so te lobaka. Je crois que ce pasoli saniwana, bobo akiango, bosilani. Je crois que l'ambana so pasoli yango. Koute l'ambana zo yebsaye. Au lieu de luka problème, so na katia no yebsaye. Au lieu de luka problème, zo na mata tumbango. Parce que so boaki yango li suna nzela, mutu moko ya olokota ngo suna nzela ke ake mona ba aventure wana. So tellement ça na mutu wa ko la musayete. Tant qu'on a mon aventure, wana, et comme c'est deviner. Pour y aller au samedi, la terre normal, net cauchemar, la salle cauchemar, moko, et tout ça, on est à macambezo salama. Donc, on met les mots, c'est-à-dire, on contribue na te. Pour y aller des prières, et blum, sous, ils ont réclamé, il y a ma casse, il y a un putain, une menace, une semaine, bala la raté. Une semaine, mais bon, là, attendant, pour la nuit, pour la bisomba somba. Tout n'a pas moi si na yo, tout n'a pas na yo. Et là, on a sauvé côté nanda pour na yo. Il faut purifier un mot par le sang de l'agneau. Où ils allaient mater à sa Bible. Kangadadi, kangadaju. La bêtise bien. Merci la bino. Tokutani na pourquoi. Le lotoza na 2 émissions au Tokosala. Kangadaju. Stade de martyr et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijema ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijema ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxie 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela boko futa un jour un chor. Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote. Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote. Oh bango nyonso ba politicien, bango nyonso ba complice, ba faux pasteur, ba faux chanteur. Zamba ko juger bino na mabe bozo sala na mboka. Pasteur, ma faux chanteur, ça va pour juger bino na mabe bozo sala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade maquillé, ça pour la loisir. Et communauté de musique, démonstration pour la popularité. Ma innocent bazo kweya, na sacrifice diabolique.
manque de connaissance bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela banto kosa banto bankadia kosa bankadia bokosala juge mokolo asuka ye bomabe bososala bokofutango l'homme récoltera ce qu'il aura semé banto kosa banto bankadia kosa bankadia Oluka succès na kisi a pasteur les escouts dans l'évangile okokonyomola bazemi Yesu Kristu akundama sekwa Boboy Yesu boponi barabase Yesu Kristu akundama sekwa Bino boboy Yesu boponi barabase Yesu ne nzambe nzambe nde Yesu Yesu ne nzambe nzambe nde Yesu bokonzi abakonzi Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka moto moto Okonzambe kozi ayi moto moto tika masumu yakana yezolelelelelelelele tika kokosa profesa lokuta lelelilelelelele oh moto moto ayi moto moto Oyonde Kake, la nouvelle génération. Opepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondela ozongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo naselaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi epai ozali ngai awa mawa na motema
ya Nzambe makambo maleki mokili ya Nzambe makambo maleki mokili ya Nzambe mokonzi